Programme ya wenge musique à maison mère ponga na yebisa yo to na moki na ko bomba te na ko expliquer ba vérité tout. Vous comprenez? Ezalaki que non biso tozala luka programme ya wenge musique à maison mère te. Ve moni bazalaki ko informer biso déjà na ba message. Lelo comme moi difficile. O sutuka ba biso wenge musique à maison mère na minute yo bazana Zambie. O sutuka ba biso ba ocho beta kutu na bomba. Mutakotindela biso ba message azalaka lisusu te. Veo akufi azali ve moko azo mériter kolela e na kimia. Awa ezali place te poko poser question ya kotuna nani akoya matanga na nani akoya te. Na habite question no tuninga ngo par rapport à kwa ngana kokima vie na ngai ko ya vie na ngai zo bimalelo ngaki ni na yate. C'est mieux que tout ceux qui opposent na clic ya bateau ba préparer bateau ba beta c'est mieux na beta mais na mon accord ya vie na ndenge zo bima. Ceux qui de la forêt à ceux qui viennent moni ba sala permet de la forêt peut-être ton gâteau ba été et puis nous toi sur muta olinga moni production koleka werate mon koleka werate pour wera na moni 1 + 1 = 1 bon ba sala ba mi balé et ce que là ka ba mi balé. Comment est-ce que vous nous déformer l'information? Le moment marqué, ce n'est pas normal. Non, nga personnellement, et ça l'inga bien té. Il y a même na auto le bon et pas de John. C'est-à-dire quoi? Na matanga ceux qui net abi watana ba pesi mbongo belé. Ceux qui a ça on a cœur na ya bien. Soit ça on a volonté na yi. A ça on te pour prouver ba toi, ça on te pour ba to ba lobela za loi buzz non. Mais ceux qui a ça on pour na ko aider famille. Ya moni wana c'est bon toi applaudir. Mais ça te que comme moi sujet moi autre banda ko lobela ngo to longoli o ezama wa ya matanga to comme ça la ba buzz ya ba mbongo ya ba nani apesa ke belé nani yaki kotala nani yaki na matanga nani yaki te. Wana ce qu'on a ça contre malama mutu baloba mobule ba beba bomba bien sûr mais obiso to yebi pas mon production mabe mingi pena auto ba musicien belé ko ba mabe ya moni production azate pour nous relaxer que no ba musicien belé ba na maison mère ti le bolo ba la moni production parce que même ces que non au long maison mère mutu moi ko fina kata maison mère mais au bout ko assister mais tout le monde a fait rigoler l'équipe na RTNC lobby que non aux matanga héritier watana que je salais pas ça Google abeta tour pas maman Marie qui no tali na kaoko na ndako donc pour monde que non musicien moni production a une relation bien na batu parce que pour prévenir tout le monde peut fali pour pazawana azab ni représenter OK ça fait représenter la garde du corps rapproché na yé Glody Diasika la mignonne. Hey, la mignonne. Très simbelenga bro. Très simbelenga bro. Kata. Ndeko mama, tala lelo koma na problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, bela merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, pona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merve ba solution. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur la RTNC des sites congolais Ilinga Congo avec Sam Kazadi, le nécessaire. Voilà, tout ça il y a morgue, il y a cinquantenaire, morgue, il y a propre, il y a kitoko, place, secrétaire général, il y a Wengi Musique Maison Mère, Moli Production Azali. Donc, à Wande, toko zoyer, toko keneti na fekin, place, toko lelaye. Donc, avant fekin, toko kende na yolo, pe mon bel écoute Azalaki, to petit tour, après toko na fekin, déplace toko lelaye. Boza komuna ba journaliste ebele donc depuis na botama na ebité ba journaliste ya internet ba tondi ebele ata ya TV Moté ba ekolela ensemble na Wengi Musique Maison Mère vraiment voilà donc kolela ensemble o yazaki secrétaire général ya Werasono le roi de la forêt balobi na Bible mais vous okenda kanandaku ya matanga ki ndako fête batu mingi pe banga iko yana matanga oyo banzoi bakoswa biso boy banzoi mais voilà ba journaliste tout baye ata mutu moko ba betiete ba simbiete donc voilà tous apena ken piana mutu oyo banzoi ba lukatro donc mais avant bon on a quelques amis ya ba journaliste baza awa na kopesa mbote
na obapengi Akimo Salumu le Neymar congolais peut-être ndai maboko bang azako le na biso hein. Père merci na Eric Mandala oyo azali vraiment sponsor officiel ya Sam Kazadi et Nathalie na musika na moni BM Bernadette Masengu, Nicole Zaina Mvama, Lisa Mayela, la métisse au charisme royal. Merci Pena Nico Mosso Osombia, les professionnels. Nazana Deborah, Bouanga, ça va Deborah? Ça va bien Sam Kazadi. Tu es tout en noir. Hein? Oui, donc ça tenait à matanga, donc voilà, tous les la viennent de ce monde. Oui, Baki. Personnellement non, mais quand on est au bandon qui est plus la zamba, on est au peu temps et au sol, mais qu'on vend vraiment longtemps et au sol là non. Dis-moi, et moi ça n'a pas si, bah journaliste, tu sais bah sous façon ça me salate. C'est-à-dire quoi, le quoi matin les arbres, l'autre peut information tout là qui s'abato. Tu comme continue à battre la question. Bon, na matin na bino cotisation, est-ce que ouais pesa qui boy, non na pesa qui bon tout ça. Yo ton va nda ko landi ba comme toi na personne, mais ça qui on est. Non, nga personnellement et ça linga bien té. Ya on même na auto le bon pas de John, c'est-à-dire quoi, na matin so qui net abi watana ba pesi mbongo belé. So qui a ça là on a cœur na ya bien. So ça là on a volonté na yi. A ça là on te pour prouver bato, a ça là on te pour bato pe ba lobela za lokwa buzz non. Mais so qui a ça là on pour na ko aider famille. Ya moni wana c'est bon tu applaudir. Mais ça te que comme moi sujet mon autre banda ko lobela ngo to longoli o ezama wa ya matanga to comme ça la ba buzz ya ba mbongo ya ba nani apesa ke belé nani ayaki kotala nani ayaki na matanga nani ayaki te wana ce qu'on a ça contre. Alors conseil européen ça na bande ko no ya basi pose à moi si oh bazo diffuser ba information na neya ko maka na polémique ko ta famille polémique tout ça. Voilà, tout de suite, nous avons un babi lelo aiza roïna donc mutu azo profiter créer buzz na ndenge na. Bon, buzz ko sala mameto e basiko toyé pourquoi? Toyé pour les aka ya deuil. Dans to doser mois ba kibiso, to doser na mois ba ki chronini ni na biso ndeto sala kaka to kena na musala ndenge ezala. Et puis to accompagner mutu ya kufi pour azala ki piche na biso et puis asunga ba journaliste belé. Pour na okota bango na ba orchestre belé donc je pense c'est ça. Merci moi mbote na bato balingaka yo. Mingi mbote na yo moko le nécessaire na biso Sam Kazadi. Donc bote na bato ki balinga ngai na cité na ba kombote mais na pesi mon kambote de loin. Merci beaucoup Deborah Bouanga, la dame au charisme royal. Merci à Dan Fouamba. Dan, donc, on a se diriger vers Morgue. Beaucoup comprendre que Nico Osombi Aza Maeli, dans Azako jouer net na 3 caméras. Na lukape Ken Piana Oyo vraiment banzoi bakatokanza ki banzoi bakoswaye mais ayekolela vie Monib production oyo vraiment azalaki on dirait cette yale ya maison mère donc a contribué ebele pe ba contrat ebele ya maison mère ye mutu abandaki kosine yango mbote mingi na obabengi Akimo Salumu le Neymar congolais yo ozosunga vraiment de partout mbote na la patronne Philo restaurant chez Philo restaurant ya kitoko oyo vraiment il faut qu'on liaka tout ça donc bien que tozole la main tozo kanisa pe merci pe en tout cas na pesi information très important na matanga oyo bokomona ba musicien nyonso balongwa wenge musique à maison mère bakozala awa Héritier koya Fabricaza koya Brigade koya Ferregola koya bakoya kolela ensemble ba journaliste na kosenga bino kaka botika ba polémique tango ba musicien na bakoya po balela bakoya kolela ensemble na werason vient na bango oyo aida bango ya trop donc voilà nazako benga Ken Piana to kosolana ye moi moke sur makambo oyo ndenge ezali donc voilà cercle yango eza déjà awa oyo to kocha vie na biso Monib production Ken Piana boni bien Sam Kazadi. Oui, matanga donc on va commencer peut-être qu'il y a un théâtre banga banzoi bakoswa et tout ça mais quand même oui. Nzo yango koswanga tina matanga. Président Wera de 1 as ambassadeur de la paix. Vous comprenez? Batunde il faut botika biloba loba botika ba question moko très sale à toza place à matanga. Vie Monib bazalaki vie nanga ya kati. Vous comprenez? Lelo bele bocha ba micro lelo bate bele babandi makambo ba TV lelo ngai nazo sala émission chaque dimanche. O la muka 8h
6h du matin okuti déjà message moko ekotaki ya vie Monibi production. Secrétaire mon côté ya mouvement ya ba orchestre tout ya Congo. Wazalaki na ba compétence. Na ba relation ya bien na vie ba relation ndenge moko na ndenge vie Monibi azala na ona ba journaliste. Programme ya wenge musique à maison mère ponga na yebisa yo to ana moki na ko bomba te na ko expliquer ba vérité tout. Vous comprenez? Ezalaki que non, biso tozala luka programme ya wenge musique à maison mère te. Vie Monibi azalaki ko informer biso déjà na ba message. Lelo komi moi difficile. O sutuka ba biso wenge musique à maison mère na minute yo bazana Zambie. O sutuka ba biso ba ocho beta kutu na boma. Mutakotindela biso ba message azalaka lisusu te. Veo akufi azali vie moko azo mériter kolela e na kimia. Ah ezali place te boko poser. En tout cas, qui est dans le Kitoko, on a CPL Makasi, qui est vraiment et ça la paie bien. Alors, bateau, bateau diffuser ma information dans des polémiques. On les va ça normal. Mbale la vie normale. Bah comment ça va polémique? Ou après Simbongo boy, ou à Salaki boy. Pour na yo, na ba journaliste ou na ba site ou je ça la bon. Je diffuser information. Il y a mon way ma bé. T'as la cercle il y a mon way vraiment. On va na bateau na. Ba Congolais baza mité mama bé hein. Ba mité mama bé hein. Utafandaki pendana président wera panda ba 25 ans. Azu ba avantage belé na maboko ka ya wera wana. Lelo kaka lelo. Lelo wera Congolais linga bimisa wera mutu mabe. Oyebi lelo misala nyoso to sala ka soki mutatike liyo signature. Même na gouvernement soki ba pesi yo signature et si liyo bongi na vie. Sko veo akufi aza veo président wera tikela ka signature ya makambutu. On a fait contrat à $50,000. Oui, si le président a négocié avec Batouana, va libérer 25 000. Est-ce que le président a confiance dans eux? Jamais retourné la question qu'on a. Dans la vie, tout esprit a vu Nabiso Monib et puis Manakimia. Nazo senga journaliste nyo surtout. Oh bino bomoni ki akoyati azo banga. Bo pesinga numéro na ye na benga bango baya awambango. Vous comprenez? Baya awambango parce que mutako beta mutu azate. Président Azali ambassadeur de la paix. Ngana na mona place wera ki funda journaliste na justice te. Babilo kwa neza ayete. Combien de fois biso peto manka wenge musique à maison mais. Et c'est tout yo. To sebela ndamu. Oh. On a déjà vu la base de 6. Ali lo zo kena ngo bomanga. Loko nyongeza nga mitata yo moko. Te uzinga ni pa pistolet. Loko nyongeza notice. Ba contre indication ezate. Oh. Ce que yo mela kabloka mabe? Yalo wi. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na soko na kabila mbaya quand on m'a kana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café ezo sala makambo ebele na nzoto ya mutu. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Raison baka. Solution la soir. Tomate Napoléon. Au 600. Bongo kokate. Tono talo kutu. Maxi Bio Café. Nazombaka mwana. Maxi Bio Café. Et bongisi libala nanga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zo mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel ça maladie belé nzoto. Tension hémorroïde. Surtout ngai na ndimi yango. Siko est-ce que awa soki ezalaki peut-être matanga ya ba vieux bafundaka batu bakotsa batu na bamakala ndero déjà nzo ikutu bolo bate ndero bozotala nga place bazotonga nga msu pota
on sentait que la musique à maison mère ça mouvement moko ya paix mouvement moko basala na conflit na batuté mais batunde balingi ko luka conflit na wenge musique à maison mère telle organisation oyo président we razo la biso lelo ezola que non azolela vie monibi na mutema moko tout monde a qui exemple vie monibi baza mutaliboso te o ba perdre na kati ya wenge musique à maison mère président wera nanu mutu moko te azwa problème na maison mère asundola ye mais toza awa totelaka nde makambo yango ekende. En tout cas, merci beaucoup Ken. Nous avons été parce que bandeko bazé belé. En tout cas, c'est pas un message non fort pour la jeunesse tout ou baé awa. Kasi bino pe faut condamner pe bakolo ba site na binoti. Bayete pourquoi? Bakolo ba site na bino bayete pourquoi? Parce que boyela ka bango ba image ya wenge ya ba wenge musique à maison mais ba diffuser na ba chaîne. Bango moko bayete pourquoi? Surtout yo place au sala ka kolo chaîne azawapi. Ponga na yo représenter Fimbu na Fimbu ngamoko naza. Wapi Tracy? Yo patrouiller manikaye parce que yo maniki musani zani. Yo manikaye. Manike na zo représenter yo sani. Yenda zo travail ngai na yende matanga. Papa, oluka base, oluka ba. Ngazo luka base te. Ngalo toyebani. Ngana luka base te. Na luka base. Merci beaucoup Ken Piana, merci beaucoup Omba. En tout cas, Mbote na yo Kazadi Sam. Mbote no Kazadi. Depuis tout le na match à la moine mais l'autre côté na matanga vraiment il y a vie moni production. Oui baki. Oui na baki vie moni production pas personnellement mais na misala na ye de ça que na ye ba combo na ye ba pe mutu musala nini à travers ba musala nene na baki vie moni production. Voilà. Rôle né oui, na maison mais nini et puis expliquer biso na façon ndé qui Vemoni production aza rôle na maison mère ko produire artiste qui un grand artiste comme Game Makana Weranson côté ba production na ye asali ya belé na maison mère le loso to yebaki maison mère ba production makasi ya makasi ezaki grâce ya Vemoni production tant que Vemoni ba atikaki côté production tout le monde peut moi foyer côté de la maison mère là il faut qu'on se le dise via Zaki Vemoni très intelligent très stratège ya ko yeba ndeni ya ko évoluer na artiste de Kwangé Makana Weranson surtout particulièrement na wenge musique à maison mère donc vraiment la stratégie mi to don mon msunge mama nous avons mis une stratégie à Vemoni donc parce que il était vraiment intelligent avec na bagage intellectuel donc to perdre pena mutu donc mutu pena intelligence et qui c'est un peu ça que on a koloba. Alors on a batu ba confrère na biso ba concert na biso o ba ko diffuser message ya moye mabe ya ko yakana matango poza ba question na pesa ki boy o pesa ki boy pour na yo tango zo mona ba biloko wana étant espère makamongo yo salonné. C'est déplorable yoka ba biloko ndingwana parce que déjà ça qui ya kufi to boite ba lobaka mabe mutu tanga kufi mbula mne ba bombaka malama mutu ba loba mobule ba ba bombaka bien sûr mais o biso to yebi pas moni production mabe mingi pena to ba musicien belé ko ba mabe ya moni production azate pour nous relaxer que nous monsieur belé ba na maison mère ti le bolo ba la moni production parce que même c'est ça que non au long maison mère mutu moi kufi na kata maison mère mais au bout ko assister mais tout le monde a fait rigoler qui na RTNC lobby que non aux matanga héritier watana que je salue pas ça Google abeta tour pas maman Marie qui no tali na kaoko na ndaku donc pour moi que non musicien moni production a une relation bien na batu parce que prévenir tout le monde peut fali pour pazawana azab ni représenter auquel ça fait représenter la garde du corps rapproché na au B50 c'est-à-dire que l'artiste le moni production aza bien na batu nyon surtout azaki bien na batu nyon surtout donc totika ba sotisi wana biso bato musala presse tozalaka après pour nous le mabete mais tous après pour nous le bien mutu voilà. Alors moi ba salutation et puis moi mot de la fin. Voilà mot de la fin, merci mes condoléances sincèrement à toi Ngaba Makana Weranson le roi de la forêt. Mes condoléances à vous à tous les musiciens de Wenge Musique même au Balongwa. Je sais comment vous tenez à ce grand monsieur qui est mon dit production. Courage à vous, courage à tout le musicien. Oh ya vie pour ça Kinshasa parce que Baptiste Koufeli, nous sommes de cœur avec vous. Merci à Mamé Minze Banalonde, Maman Kilimba. Merci à tous Pépélé Ambeto le mon vieux. Merci à Samuel Kosi. Merci à Tamba Maurice depuis Angleterre. Merci Nayo Kazadi. Merci à Tracy Belenga, Glody Diasuka, Nicolas derrière la caméra. Bye. Merci beaucoup Omba. En tout cas, merci beaucoup.
tozali pena le bras droit, le représentant légal de Fally Ipupa Oazali artiste Oyo azosa la fierté na Congo. Donc vraiment matanga il faut que mais faut que gendana ndako ya matanga ki gendana ndako feti vraiment tozali na P50. Bonjour P50. Bonjour Sam, nécessaire. En tout cas, tout le monde est dans matanga ya vie na biso moni production. Un monano, il va qui moni. Très très bien. Obike ono sa qui no soka bive moni bité, c'est da qui noate. Surtout biso batamonde ndoule. Alors vous représentez Fally Ipupa, donc un monano na kombo ya Fally Ipupa. Bon, depuis l'UAV Moni Production, je suis déjà. Tout qui ensemble, ça on écoute dans le studio. Bon, le coup là, encore il y a trop vraiment dans la morgue. On a des dates où il y a des à déplacer mon quai. Mais ils sont toujours ensemble. Ils sont tous avec Moni. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez un message fort très très fort. Le message est allé. Parce que tu belé baïbi que banda ba guerre ba wenge talaki fait moni ba talaki fait mon banda ko 5 ça ba petino ça ba groupe nyos. Même ta ba série il fallait banda ko le banatena wera mais fait moni banda da toko to dans ba voyage mana ba pratana fait moni ba ya pesi fali mbote ngapina kena pesi de la forêt mbote ti lelo relation comment pour na ko 5 ça fait moni. Puis bah te belé bah ibi que fait moni avant tanga na ndako na vende la science. Na motema ya ko 5 saga baleki na ya on lelo so moni mutaye na morgue kuna alanda oye kulutu to oye aya to oye leki c'est que ali kama motema. Ya moi tuye d'abord na présence na ngamona no après na sima couple na sima bimba. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Alors, P50, les journalistes au mingi internet, ils ont déformé, ils ont polémique, ils ont diffusé information, ils ont toujours polémique. Ils ont ça qui est ils personnellement, ils comportement sur congolais. Ils ont moni batnos au baoloba batika ba n'importe quoi baoloba. Na biso nion son de toza so to ba le lever moni grâce à Weranson. Ceux qui de la forêt, ceux qui viennent moni basala permet de la forêt peut-être ton atelier ba été. Et puis nous to biso no so muta o linga moni production koleka werate. Mon koleka werate pour werana moni 1 + 1 = 1. Bon basala ba mi balé et ce que là ka ba mi balé. Comment est-ce que votre bande déformer l'information, le moment marqué, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup P50 Natiko namoni o kwa kutu robate temo linga qui vient makasi wana émotion. Merci partenaire. Donc voilà, tout ça toujours na kati ya kolela. Donc lundi interview à le représentant valable de Fally Ipupa. Donc garde corona privé. Donc merci na Arnaud Mandala, merci na vraiment batutu balingaka elinga Congo. Bozala branché na elinga Congo. Beaucoup landa reportage oyo y avait Monibo en intégralité. Donc beaucoup monde en dengue ko ekobima. Beaucoup monde ba musicien nyonso balongwa maison mero bakoya. Ba musicien ba orchestre nyonso tout le monde bakoya. Beaucoup landango nulle part ailleurs na elengi ya Congo. Merci na Fizé journaliste oyo azana vitesse vraiment oyo azana makambo. Merci na caméraman professionnel Nico Osombia Mokonzi. Merci na États-Unis na Joël Basunda akolela et le moment na biso. Merci na binoso, merci et à la prochaine. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.